Ouais, merci vraiment de Bolanda Biso na kati ya chaîne Nabino JKL Info News. Lelo toye koyamba artiste comédien asala rapé ba filmer, ba théâtre, ba filmer na kombo ya Pharaon. Donc grand artiste na Congo. Donc na kombo ya Pharaon, sans plus tarder, bonjour président. Bonjour Tata, boni. Ouais, Timizali. Nzamba zo sunga. Na sepeli na visite na bino et puis na pesi mbote na numéro 1 ya chaîne ya parti États-Unis. Comme on est na bosani américain pion ya Nzambe, américain pion ya Nzambe. Na pesi mbote na américain pion ya Nzambe. Na kolo ba on linga la bouchon ya Nzambe. Je veux dire merci na réalisateur na biso nani Dan Welo donc yé as expert et puis ayebo solo là donc américain bouchon Nzambe donc faut chaper na maboko pas Dan Welo hein esprit nyo c'est pas naé parce que ça va. Merci vraiment leader. Awa toye awa to buti musika matoye tina quartier 1. Toye to moni groupe ezo répéter ça va. Bon, leader, c'est présenté dans nous, tout le monde. À Zonga, non, ma bannière comprendre qui est Pharaon, artiste Pharaon. Pharaon en soi, aza moi na maman na bango, moi na maman Suzanne Lufabanto, na moi na papa na ye, mais paix à son âme, papa Roy Munganga, c'est Kenda donc voilà. Pharaon abotami na Masina, grandi na Masina, na Petro Congo makamnyoso na Masina. Lelo nzamba sali ngolu, Pharaon parmi artistes ya minene ya mboko reconnu, artiste et comédien. Azoka mba troupe série Pharaon. Voilà, nanzela na onde ezopia biso makasa ko vivre, ezotinda biso to éduquer batou, to salo to ko sala. En bref, et puis enfin, Pharaon, c'est un homme de Dieu. Voilà. Merci vraiment. Batbalandi, Bozolanda Biso, na JKL Info News, Bibo s'abonner, ebele. Talara, au moment de la émission, Boezara Awa. Sans plus tarder, Papa Pharaon, tu es habité, parcours Nayo, ton yeba parcours, Banda, ou Banda, tu es habité au Banda Wapi. Batu baolanda biso bayo kasuko obanda wapi ti lelo uzana groupe na ondo lobi groupe Pharaon. Omoni Pharaon zalo kwa wenge. So tuni jibe. Papa chéri obanda wapi? Aye biso te biso to bimalo kwa liebo. Mais lingolo bateke na zaki na place banda ko répéter te. Ouais aye biso to bimalo kwa liebo. Lingolo bateke zaki na place banda ko répéter te. Mais tout pa munono e bimisa yo. Pharaon bima bongo. Pharaon zalo kwa liebo. Mais eza batalo nzamba chana kati na biso nde tango egangi nakutana na président na moko Oscar Gisweswe bato bayebi azaka na coupe sans souci donc biso to ba descendant ba lignée ya esprit ya sans souci mokili mobimba mokili ngonga donc voilà mais na kota na truc moko te OK yebani na mboko yo Pharaon bandi kuna te Pharaon bandi kamba mona les Oscar de Gisweswe tango kana longwe pa Gisweswe les lots Pharaon yé. Donc ils ont tout monté na Congo ko beta tolo lobi Pharaon za fruit na biso zati. Mutako beta langa tolo le ba Oscar qui soit d'ailleurs na pesi mbote bisika zali. Mboto na ye. Voilà. Na bandi théâtre wana naza na plus de 20 ans. Na musalo 20 zebele. Plus na lobi plus de 20 ans na boulot yo. Ezala ba msongo na mike azo chama kele na TV. Otune boy ana 7 ans. Otune boy ana 8 ans. Ba msuba kan ta carrière eza succès. Oh, ata bataliboma masaka succès. Oui. Ya kana mutaliboma mona na pétrole ko to bando benga je demande. Batu ya o ba koli na na pétrole ko ba yebi. Akana succès fort. Ozo comprendre. Succès fort donc so tuninga nano ayebani koto ba yebi je demande. Donc na ba président batama bomba donc so ba benga ko mona na mboka za na cadre liboma. Mais na bulo penda te to longola. Donc au moins lelo moi mutu moi ba 7 ans 8 ans alinga chama kelele Pharaon a plus de 20 ans na boulot et puis stable
ça j'étais chaque pièce na TV Kinshasa faut yoka bato faut pas comprendre et puis moi j'ai dit que les gens nanzela marambo na lo kwa bato te basala ba blabla ya omoni ba succès na bango éphémère ako pela omoni ba moto ba pai ma pai na lingala to benga ngoni bandele banda bandele soko boyi ka allumette et si la Nokia oka ba mo saini esili mais biso to ba moto moni ba opelisa pena kata ya ba grim soki grim ezui moto po si le go pesa ta ba 40 grim mbimba ko sa ba jeter biso to ba moto ba grim o mona type ko si la kate grim mais akake ko si la kate mutu pa lembi ko pelisa donc biso na moto ba biso ba moto ma ba pai ya ba matiti o mona ka kishate ganga brr et sinon te moi c'est Pharaon le maître des doubles de main l'homme à Kataps. Merci vraiment Binomo Bolandi papa Pharaon artiste monene ya mboko ye moko donc a Bolandi alobi plus de 20 ans na mamba théâtre donc alobi ba oya ba 7 ans ba 5 ans bolo barate pour inutile ba moto matiti donc plus de 20 ans ça va jeter mais papa Pharaon sikoyo ba exploit oyo tilelo ba exploit expliquez-nous ba exploit ba biloko oyo lingaki okoma tona no comité expliquer biso au comité tata mayele mais elo mona yebiso muto alobaka komi eza muto asisi carrière vous comprenez ndenge papa yemba sala album alobi maître de l'école vous comprenez à comprendre que abimisi ba professeur abimisi ba élève asilisi biso to na kati école likolo na batu baza batu ba yebi baza na batiki bagante eloba président ngai on a linga mi zoro babel pa isanto abi président Pharaon to boka na bagante to boka na bagante po batruka ba miwembe gauche na baboki bagante gauche na boki gante nga Pharaon na boka gante donc non na comité mais est-il que vision to linga nzambe ba nomema biso ba inda ko tsapso na nzela o salelo ko na Congo batu bandimi au salelo na Congo batu ba zelo ba yo kango et puis éduquer batu changer batu c'est pas donné à tout le monde to linga to sa su ya koleka vraiment tokota kota retard biso to na monde théâtre ezaka na rolo ba lokwa ka monde nzonzinga nde tozoki moi retard a kotango po ba kotango pe moi kotere zalaka moni ba benda na ko kaka oyo piri ya bengi oyo o piri ya bengi oyo mais ko boulot na biso de convaincre bango vous comprenez on va na pas que non te Pharaon moni filmo yo foko to mituni ko me kala ka bozaka wa vous comprenez donc biso to bunda biso to boulé to travailler nous soit ko ba mais Pharaon ko tan zonzi ngita ya zaka artiste mon local azakate d'ailleurs ba o ba kendaka wana so talibe bazonga ka ba sa makambo po makambo se banda même ngapi na oyana nga bisika bino boza bientôt nazo ya nga kuna nazo ya mais ngana kozonga po base na nga makambo nyonso ezali awo donc retard mukie to ko lo bezai ka makambo na nzonzi mais est-il que tozo espérer makambo minene ya makasi to kosala elongo na nzambe biso nzambe merci vraiment merci bolanda biso to sana artiste na bino artiste siko ba film au bosala quelle sorte ba film bosala et ça ermo ba film ba série ba théâtre expliquer non bosala nyoso wana to ndenge nini omoni Théoza Maele Pharaon ça nyonso net le 24 décembre non ça théâtre na biela dans le 24 décembre 2022 nazana théâtre na biela na Kimbanzeke na bar Transco na Kimbanzeke kuna na moni ba 1200 solutions les commissionnaires les plus crédibles na oya biela Sa Majesté volume ya bodo charge ya nchang bana biela commandant Kovo charge chip basé belé wana na okisa théâtre wana théâtre mais na TV ezana batu basala ka ba film ezana batu basala ka ba série ezana batu basala ka ba long métrage vous comprenez ngana sala ka ba série so be ça film na limite film na faut les gars 2 épisodes ou 3 épisodes on maximum faut ça 2 épisodes un épisode mo ka film ici mais so monito comment ça là premier épisode deuxième épisode troisième on va to combien na série ce que Pharaon anakata série on mona intitulaka série Pharaon nako commenter troupe théâtrale
nga na l'extra série na TV na l'extra théâtre théâtre na salle on na salle vous comprenez j'ai fait mes séries na kati wana donc yom to comment tout théâtral mais on ça épisode bongisa ya on a yeb ça no artiste ya papai ba mambote oh ba pela raka bouquet moi ici non moi chiki na mambo pesa bien vous comprenez voilà moi j'ai fait mes séries et puis ba série nanga e kanga ezo kanga ko ça j'étais talaga na banda net na CBS na bandi na vie na kata pousse yoka titre pièce vie na kata pousse ce qu'on a kata pousse wana mwana moi c'est nda pousse pousse na ebisa ki déjà américain pio ya nzambe américain bouchon na bengo bouchon nzambe parce que nzamba na yo za dernier bouchon donc so ko beti ngo to sisi bango nyonso tout vous comprenez américain bouchon nzambe na ebisa ka yo so ito soli bien vie na kata pousse ko ta chaîne au comprendre niveau ya film ozolan et ça déjà les réalisateurs les plus suspects vous avez vu na pousse tant na si ça vu na pousse na onction na kata liboka onction na kata liboka ba titre on donc nazo comprendre vie na kata pousse onction na kata liboka mais faut tant yo kango yo moko faut otala voilà et puis wana so bochongo na chaîne oh nyonso za congolais ayebi lingala azana posa yeba onction na kata liboka vie na kata pousse siko na osala bolingo na kata valise mais ba titre ngo siko yo président Pharaon ozwa ngo wa kayongo moni na ebiso ke ngana lega bango pona makambo nga sala mamlo kwa ba nyonso tuté siko na bolingo na kata valise to agis na banasi ba 8e ben 9e épisode vous comprenez donc bouchon ya nzambe un américain en États-Unis et au Congo na après na peso biloko wana dana osepeli sao merci vraiment bon pour na G10 balobi G10 bosangana pour na G10 pour na Pharaon mambezeli te pour na Pharaon tozali na o ezaka pour na ezaka question est-ce qu'on a net aussi dans Pharaon ah ouais j'ai dit ali sanga ba président belé na pesi pas 100 euros babel qui kedi mbote na pesi majer président na majer président qui bosha ba petit na mikungu bazé belé ba mala ba lex bazé belé ba lague bazé belé ba petit na GB bazé belé donc tout cela non mamba c'est Pharaon bongo na suka ndeto koti G10 et ça be wana ya mouvement na ngai donc tolandi wana ya mouvement na ye te na oki makaji te yaona nyina tuna yaona siko na nyina tuna yona konzo problème ezalaka nini expliquer nan te nga solana bato ba yebi boulot so yebi boulot te to coopéreta neti ye muto tangi om to tangi komone na coopéra na te po yebi musala te na coopérer nende te a pesa nga neti nini na ko bakisa nini ane loko bakisa te na solanga na bateau moni ko kepa na ye abakisel nde na otangelo te au moins na j'ai dit zona ba mayeso bana kati tito sangana na tusunganaka ozo kompa lisanga bato mayele ko sa masekiti busiko neti muto otangelinga na neti ye komo nani mais konzo olobi nani konzo neti ye sikoyo ngana ke luke point to solanini mais net sur le bina ton a toni G10 au bi ya lisanga bosangana donc c'est que relation na G10 c'est bon relation na ya bino ya G10 c'est bon kuna famille mais pourquoi pas na compte siko boko pe bongisa boko ma famille nzamba lola obi ke makamu yo lo balanga na okamwa Yesu azaka na 12 disciples tango Yesu ba bakene kulusu batikala 12 bazaka combien bazaka 11 pour mutali boma mo azaka na kati donc yango bolombo là ti o akoku kozala na ebite so mutabonga koza pa na so compte bien ni ane loko pesa te donc tout sur la maison mususu pardon ako fula mutu mo boité o kai loko te kitoko c'est bon merci bon et bon pour na des baisses pe ça va o bi ke yo pe o kamsinga o kamsinga donc ma question c'est que Pharaon ils até tout solo là tout ça tout na masola batu mususu donc on comprend des bangoté
na bi tout na masola bato musu ngana lingi na ngato sola masola bato yo OK ngana bango to pesa na moi quelque chose donc tout na ma moté bango ba na eloko pesa otende na comprendre obi ba pesa nganene ba yebi musalate donc ba yebi musalate to lo baka bo obi ke na sepeli penda po yo comprendre que ba yebi musalate na sepeli obi ke vraiment nzamba pambola yo po yo penda comprendre ba yebi musalate bana Kinshasa bana Brazzaville un pion en Amérique bon à comprendre que bateau attend yon ba yebi na ba boulot te parce que atiko tout na ngai to sona na bateau ba yebi boulot. Merci vraiment, merci Nane Bolande Biso Bino Nyoso na JKL Info News où les chaînes à ba chaîne doit encourager Talaraka où les ba chaîne ba osala boulot na bango to zoya to moni ma groupe ça munene awa donc groupe ça munene ba to pe basé belé président to moni ba basé belé ba artiste ba ça me belé ba si mi bali donc charge wana donc yo futaka bango c'est bon pour na monument pepele te nga kusaka tenga na mona nzambe so na lobiki na futaka bango c'est na kosi public na bango place ba vandi ba bigi no après ça fera kosi point biso za bilanga café ah ouais omoni soko zolo na café lo nango kaka bosana ke na zonga presi mamikolo okutango zamba pena mais so yebisi batu café zao vieux zao ba ondimate tango bana ko sacler zolongo la salité nde batu ba comprendre que mbongo ezala kia série pharaon yango wana ba osepela bientôt calamité merci vraiment président Pharaon siko ba nouvelle au groupe sabiso ba nouvelle les années oh to s'attendre na oezoya na lingina ebisa bana Kinshasa boyi bana poto partout dans le monde entier nazana CBS chaque dimanche 21h40 et puis mardi na 8h15 ils ont rediffusion ba savourer pièce na bango bolingo na kati ya valise naza pe na sous les Bengo TV wana nazo diffusé na Kinshasa et wana ça n'a rien à voir na un pion en Amérique donc wana ça rien à voir wana ça nazo diffusé na sous les Bengo TV chaque mardi 20h et puis chaque vendredi 13h30 et puis chaque jour na sous les Bengo TV na 18h45 na un espace mo ba pesi 15 minutes merci na docteur sous les Bengo nzamba boko no motema maman mimi ebongo pour na confiance après un espace on a 15 minutes chaque jour na osale lo mo babenga ngo espace babil beta okili kam na lobi espace babil beta et nyolo banini expliquer ça va comprendre expliquer non babil beta ba peso bill osaini na comprendre ba tu vas comprendre donc na za wana mais bientôt na internet on za kaka nga fara na bouchon ya nzambe yemo ka solo la yemo ebinde to solo la donc yenda au CP là et puis le 2 octobre toi na marche de santé les 100% Pharaon bato balinga Pharaon sans intérêt na yibi bango basé belé kuna na kata groupe bino nyoso so na tangi ba misu na tiki ba misusu bato ba onyonga le 2 octobre toi na marche de santé balobi prix ya polo ya nango $10 somba polo no $10 benga Pharaon na plus 243 89 96 24 521 plus 243 89 96 24 521 partout dans le monde entier nana pour ça ba soutien bo soutenir ngana mbongo nana ba idée mambebela osala mais ba matériel yo sanga biso ba caméra o to na ngote ba machine ko monter to na ngote to na pour ça tout sala makamu na mboko mais ba moyens limité na yebi na ba aide na bino nena lo baboy bata mbongo makasi ba yo kanga bazolanda yo expliquer vraiment neti na ngola manena nzimbo ai manena nzimbo babengi yo diamant vert mutaleki angola siko na mbongo ezaye ye mbongo ezoko kite ezoko sopana ozolanda nga ye donc na mabelo petit na UPA balobi chauffeur patron ma peka sola dollar ya liya mbongo elala te tala niveau yeso ke yele lo facile mis de sa solution les commissionnaires les plus crédibles sa majesté volume basé belé mon docteur sous les Bengo patron oza confirmer ce que yaya na bango nyonso muta oboya ngo susu azate merci vraiment merci
na bino nyonso bolandi biso na bosani te Trésor Kama de Lille ya Merci Do na bosani te Toshiro Mpeti Yacine Ferre na bosani te Frida Ousset Fouakati Yabo Bolanga Babi Nyeri Toya Honorable Jean-Marie Lukula si ya demandong Babi charge mikoloyo yenda sisi mamba bakuluna ouais na bosani te Kaimbe Mundanda masa na ngai mama Mado Kuima Soraya So Makeup na bosani te Babu Mampoir Excellence Jango Imvunzi di confiance na rotika siko artiste na bino Président Pharaon apesi la boyo kasiko abwaka na mabanga na ye. Merci. Oui, na le lion fort. Bana Kinshasa wana poso sala théâtre ozaka na Kinshasa yebake Président Pharaon zo recruter benga bisoka na numéro na pesi wana okota na bosani nanga te honorable Zet Makela balobi yende 2023 oche tembe yala kimbanseke bako expliquer yo honorable Yannick Diamonika mwana mukere bangenge na ye na bosani nanga yote soki na lobi yote oloba o Faranza ka mutema mabe chef Baudouin Boyoko Fumu Pekos Mampuya elilingi ya pamba Fumu Shalako balobi 12 mètres engaye Brice ya Matina papa 2 semaines babi loposo obeti bango filmu bamisu bakini nzela Docteur Brice Matina papa 2 semaines nabosana nani Père Abraham balobi Mouto les commissionnaires les plus crédibles wana posa lupango nyonzo mona Pasteur Abraham na kinkole wana bana nyonso a G10 banda na yemoko pa isantu kitatina mutasuka na pesi bino mbote Chéri Pharaon Mobimba Souveka ya Mamadou Merveille Rit Neema Boze Bele makasi bino nyonso na pesi bino mbote mbote lisusu na famille nanga mama nanga Suzanne Lufabantu père nanga père Sonam na linga koza na bomo epo mona mama na zo kosala na sepeli yoka na sisa na Kataps po bo comprendre que Zai Pharaon le roi de Kataps ya bongo te Goba akotikalaka jamais kozala locataire poasi ya botama na lupangu na ye na mokongo biso na bino tolanda. Merci vraiment, merci Bino Bosanti. Ya Olobako Mingi te Bolanda. Bolanda vraiment donc pour s'abonner PBL, la JKL Info News, la Bosanité Cédric Ngoy, la Bosanité Serpa de Rail Modogo 9 en match. Donc Bolanda Bisoka na JKL Info News. Merci vraiment à Toti Kibino. Bolanda Bisona. Mukolo Dubaï, comme les années. Bossa Djou Poupou. Yende Moutupenda Vandisi, Série Pharaon, Bossa Djou. Osa Bajete. Donc, si on a posé quelque chose, il y a bien Malina qui mbuta ko bunga bungate. Katsaga na ngambo masina, to kangamina na mosquée, espace Dubaï. Et pas ya Bossa Djou. Il y a eu un mois. Merci. Merci vraiment, Papa Daniel, la caméra américain Pio Nzambe. Merci.